bana to mboka j'espère que boyebi que wenge eza na matanga na mboka to bongisaki moko na biso oya kombo ya Fatou Boa Vida donc tokokunda ye lundi mais toza na préparation po tokotika te mwana na biso moko ya palaza na kati ya palais ebi que tokokunda Fatou lundi après kokunda Fatou tokoya kofanda quelque part pour soutenir artiste na biso donc nayebi ke tokopenga bakolo mboka biso benga bakolo mboka bato batindaka mboka oyo eza nango eloko moto osala ya VIP donc acoustique na plaque ya bande bino boyebi awa ezala basystème ya réservation donc so osali réservation na yo babombeli yo mesa mpo bato bakozala ebele te oyo osala eloko moto obenga ngo eza eloko moko VIP donc akobeta kaka na bato na nsima ye moko ayembi miziki nyonso ya kongo donc journée tobenga ngo journée ya rumba congolaise toboya koyoka voix oyo bolingaka mingi nakoki kointerpréter te mpona bomongo ezika yebi ke tandele motikili bato bazolanda biso mpe bakoza na mboka mene ndenge ya makambo oyeli biso mpe tanke bastaff na yo biso mpe tanke bandeko na yo donc préféré tobongisa no journée moko na plaka ya banda toyamba bato ya mboka bayoka yo oyo kaka bayoka koyaka nale biso bato mosusu bakokanisa makambo wana otikela biso wana ezalaka lisusu te. Donc, d'abord, on est dans la zone de la Boa Vida, j'ai une sœur chez moi, j'ai une grande sœur. Donc, j'ai une sœur chez moi, petite sœur, pardon. Donc, paix à son âme, c'est bien qu'il donne, c'est bien qu'il récrit. C'est la vie, on est ensemble. Tant que votre assistant est là-bas, ça va la aussi, quand on est à peine de Gonayaki, on y monte à la famille, donc, j'ai ça chez moi, je suis en plaque à la bande dans ça. Avec toi, c'est ça. Donc, là, dans ça, place à moi, c'est la première fois que je suis là. Donc, soirée, tout ça, là, il y a des bazar. Je pose à la nao, mais ce que je pose à la présence, c'est contre la A. Donc, le gros, ça là, donc, comptez au jour, lundi. Donc, lundi, il y a autre présence. Donc, bien que ça veut dire que BCBG, artiste, il y a le Yembo, tout le monde a la place VIP, Bassia qui toko, va compter. Tonton, il y a bien au bas compter dans le boka. Cause soirée à votre bazar. Mais Bassia qui toko, au bazar dans le boka. T'es question au bas compter. Bassia qui toko, c'est la matalana, matalanaise à la rati. Ah, c'est au compter. Donc, il y a autre présence. Lundi, les a soirée à Bajen, pemme. Donc, vous allez à pemme, acoustique, réservation bien zatée. Donc, Lukande Nini au Kota, c'est au Kota. Au Kota. Problème est-ce que vous avez lundi à Motaba, non, on n'est pas fan. Problème est au Kota. Un nom pas sidage. Ah, pour mon éloigné, il raté ça, moi, pas si l'on a mis l'oignon, c'est pas si bien. Problème est-ce qu'on a pas ça, les gars, réservation, sont plaque à mon plaque à bande dans ça. Au Kota. Moi, je suis souvent lundi au Kota Ndeni. Là, si vous lundi, la camion sur la molaise à la parade. Mais si vous biso to zala parce qu'on a tardé de motikile. Boya to lengi sibino mais sala ka kande réservation. Donc yango abiso to lukaka bo ay kozala donc ba place est limitée. Chef de famille alobi boya ka ebele, bakuka yo yebe. Boya ka ebele gangster liyongo. En tout cas, liboto ngombeza wana donc plaque da bande ça. Pokota.